Banza London TV avec des Bruno original. L'homme de pétage, pour ça, on a ça. C'est qu'on ça bon est faux parce que tous en a contrat il faut aussi ça on a calme. De Banza London TV. Satan Nzambe baroyo kana on a tout les boy. Nzambe na Satan bayokani ba solo la kaba comme solo la. De Banza London TV. Yeka kame Fabregas foyer bakakeno babane ko swana. Tobo sali ke Fabregas sala vena biso nzembo wana kelote ve wana mokoza ba momi oya alinga bada 16 bani babilo la aloba ngoti. De Banza London TV. Satan Nzambe bayokani. En plus, la guerre au initial, il confiné, il y a un pour na yo. On a la vérité. Parce que via le bac au initial pour na yo et pour l'unir sous pour na wera. Mais pour na wera côté ça que ce qu'on y na ko inote na réunir. On m'a tenu mission dans le bac qui na ko marqué vite mais ko ça reproche à maquement. De Banza London TV. Ba ministère obi ke ba ministère ba to ko misa biso ya bango. Na nini? Ngai na ko ya ko yamba par exemple Ibrator. Obi so na bengi ministère mo ba isanga hotel. Ah, ok, il y a un ibraton, il y a un ibraton, il y a un ibraton, il y a un déplique. Mutu amona ebiso nga na déplique so bengi na biso tourner na hotel oyambaki da déplique nga déplique to ka na raté boko moko tsebiso ba radio yango moni ke biso peto ko tika la batu la bango de Banza London TV so ni na tourner via biso waze ko Felix waze ko na miti oyo satana Jésus bayo na nzambe bayokani so bayokani la kisa biso côté bango baza nga ko tuna bango po ani boyokani parce que so to en souffrance boza pour na sata so vie yo ko na ko follow mide poto e ba raté na zaka nzambe na zaka sata so na miti oyo yo muto ke pa sata to sata mdaye pa na yo de Banza London TV. Papa Fabregas ko nga zwani Fabregas a reconnaître nga mais a considérer nga te bato a considérer nga ville no vaneza ba master nga ba de Banza London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, chers amis internet, ça dépend en RO bonsoir ali baku ya kolanda émission na bino obolingaka mingi bongo na kati de Mel TV original. Kande na lobaraki nga na ya kapamba te na kati ya de Mel TV original parce que ma solo ezaka toujours kitoko, ma solo ezaka toujours original. Oh eza bongo ya bino ndeko. Mona popi ya munene autrement distinct ya mbombo de Kilimanjaro de la presse. Oboyi osali mokili na yo. Voilà le na plateau na nga na zanga mokote na za bongo na moko. Moko ya mutu alobaka malamu mutu asalaka banaliza ntongo ya solo ona na bengaka bongo Isaac et autrement dit le contre-maître papa na Peter babi contre-maître nde makambu lelo tokosola na sur moi makambu ebele actualité comme d'habitude actualité o ezoleka toujours na mokili na biso oyo ezoleka toujours na ba réseaux sociaux tokolobela bongo o etalaki le 14 février concert ya Ibrator Piana tokomeka mpe kosola ngona Isaac et le contre-maître tokosola des sous bongo na makambu ya concert ya Fabregas 14 ans de carrière 10 ans de carrière ya Villanova tokomeka mpe kosola ko découvrir elongo na bino eloni elekaki kuna puis na suka tokosisa bongo na oyo ezali bongo passeport rouge ya Messi Kofi Olomide obiso nyonso tout oyebi bato musu ba sepeli nango bato musu pe ba sepeli nango te donc je dis un grand merci na bino bato bo continuer à kolanda biso ba abonner na biso surtout mingi mingi bo continuer à ko emaka ko partager ka mingi mingi ba commentaire na bino nde esala biso to kola esala biso to vimba to zala ndenge to za lelo oyo na kati ya DML TV original. Merci bingi na ba o déjà ba s'abonner ba ono bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner. J'ai dit un grand merci na merveille babi merveille na sima toujours à caméra merveille harmonie yonde makambu merci mingi na musaki to ko zo la biso na kati ya DML TV original DML TV original to za na ba page bokenda rappel kuna botala rabe émission na biso kuna pour esala bien to za na page Facebook o eza bongo na kombo ya Banza London TV au betika www.dembanza london tv.com au reçoit ba news mususu kuna toza pe na site web kuna pe to tchaka pe émission na biso donc bokende kuna bo le karaté bokenda bo partager pe émission kuna bo tala pe bo commenter pe et ko sala biso kaka bolamu. Je dis un grand merci à mon boss babi confiance toujours merci papa merci na bino surtout bat balanda biso to me kana on peut ko sola pe na inviter na biso ya lelo Isaac et le contre-maître de la presse. Bonjour Isaac. Oui, bonjour, c'est un bon donc bonjour, abonné à la chaîne, vraiment, donc, vous avez parlé, vous parlez déjà parlé, donc, parlez vraiment, parlé, donc, merci vraiment la merveille, donc, harmonie vraiment derrière la caméra. Merci na star nanga vraiment linga makasi na tambonné partout donc balobi mujare la soda déplique. Voilà. Bon mon raso qui déplique azati mutu vraiment remplacer déplique y wana donc mujare la merci beaucoup parce que azala nzembo na mobimba et na album oya ba musicien déplique a pêché bango do pesa chanson na mobimba donc vraiment za besoin vraiment mujare la dédié vraiment donc tout ça wana
bosola sola et merci vraiment à madame Christina Sam motema aimé Kabessa depuis États-Unis. Tant on a communiqué avec Combo, on a raisonné toujours chez nous on a sala kabalbi Christina Sam TV là qui vraiment ba abonné na biso pe oboza ah soba biso boza sous contre-maître donc bozo rapuna. Merci à toi Ibrato le biatique de la rumba congolaise et aller donc nga bien représentant nga bien grand frère parce que merci pour moi la dédicace na yo et au moins que dédicace on a donc na village chez Temba ba comme ce place on a so kokotina boutique yo ba defisa kate Isaac donc pose à tes micro boy ba masanga donc pose à tes micro boy ba to yemba donc il y a les banga moko boy papa Fuga donc papa Fuga vraiment donc masana ngai taboche le perk aïssa ngalbi contre les banga wana ba to luka ba longola ngo mais pose à l'obité ba ko longola ngo te donc merci beaucoup à toi merci beaucoup na papa formidable le roi de la forêt très bien et la PC Mbote Odi de Manzaka moi Sinzambe CP Amboka au Garden Nigeria comme coach Élisée Bokota Ske porte-monnaie magique. Bana tout ya wenge musique à maison mais voilà les porte-parole des clubs de stade de Rasson. Na moni masalanga DJ Million Zawana donc nana donc tu peux simbote nana vraiment balbi nana aïe aïe to suka ça la suka donc nana et moi yebi place à ça quoi donc la PC Mbote voilà. Voilà exactement ta maman na liso na biso na moni yo mo de chokoti sibiso to mona que celle mo ba publicité trop sur concert ya Ibraton puis na azali bongo muto oyo azari oyo benga mingi yaya to mona ki osala ki ba publicité oteka ki ba billet donc osala ki vraiment oyo mutu fa sala pona mutu na ye mais subitement to comprendre to moni yo moko na concert to moni yo te ezaki dû ya nil absence na yo. Ouais, absence dans un concert, on a dérangé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dérangé par contre-maître et tout ça, la besoin de tout le monde a village chez Timba. Mais c'est bon, on a village chez Timba, il n'y a pas de plus que pour Manias. Concert depuis qu'il peut habiter tout ça. En fait, tu vois, il y a un Ibrato, il y a justement pour contre toi, tu vois. Et comment qui joue, on a un concert à Venanga. Au moins, on a zappé manager, si on a zappé cordon manager. Donc il y a un cordon à chaîne, on a sous manager vraiment star na biso Cataléa. Yo moko yebi déjà donc autres produits Kalaté déjà chanson ici là qui est quel clip pour toi banet au ça là donc je crois que non on a pris sous la star na biso Cataléa donc balobi que non muto yembi choc d'amour koto kozoba c'est si tu as mon le Kilimanjaro de la poste congolaise balobi tara libanga les équipes parfois voilà donc tout ça wana na mon penaza pena ba collabo pena zo travailler na bango tu vois naza muto ba musicien donc absence nanga na concert à président nanga Ibrato ou bien grand frère nanga bien représenté ya grand frère nanga Ibrato ils a teke na ndenge mabete preuve année que ceux qui viennent mon que non absence nanga et coûter trop cher je ne passe pas nzembo ba oui les gabonais et linga yembama mais ata yembama qui met tout le monde appelle ba concert ma place à libanga vraiment ba kata kango mais nga vraiment comme place à libanga Ibrato vraiment ati vraiment micro ba fan ba Isaac et la comprendre on a ba fiti ba zaki wana mais ba yembi nzembo ba yembi couper libanga na ba yembi donc ça quand même plaisir donc absence na nga vers chez Temba ils ont pesé pour na ba ils ont pesé pour na biso contre-maître mais ils ont pesé pour na tout nous sauter parce que ba yembi puissance na nga pemeli to zala wana monde to zala wana na groupe wana au monde ba Resa Makangi la bazawana au monde ba RK Rosika wala bazawana au monde ba Cynthia Bombo baza donc au monde va tout ça moi belé Patrick Ngambe ba masanga Mira Chamala ba gros bébé de la presse tout ça moi belé na kati wana mais ba raso que non et puis ba moni ke na zangi ba bengi nga contre mettre problème pour tout ça qui biso na Patrick Ngambe Patrick Ngambe zo ki choc nga par rapport que non na il a fait vie artiste na ngai qui est le Catalé artiste nga nazo donc nazalo quoi manager na donc vie azana moi pour moi bu na landela donc est-ce que absence non il y a les penda monongo normal la trouvant normal oui non ça penda proche na non on a proche mais ba répétition bozo bando préparer voilà d'abord préparer ensemble donc pas vaquer nazaki penda billet na ça publicité nazaki na billet déjà na maboko to qui déjà non il faut être d'accord par rapport que les concerts nous font nazaki té mais autant ça cause d'accord na ngoteza Luanda parce que Luanda to ke Luanda zanga te poza voix libanda ko eza libanda te parce que nga Luanda moi na ngali boso za na Luanda nga na boya ne ke Luanda nga moko na boya mais ba fan ba isinga lokola ba Sephora Lasta Sephora Tibangu diamant no akati ya Luanda azoli la kalbi contre il faut kitaka na mboko kana ya mboka lokola ba président mususu bo tu vois donc vraiment venanga Ibrato so mona ki enfo olimbisanga nazaka lifantu donc nazaka petit na yo mais nayebi ka mona ki mabeti nayebi bon parce que village était tombé vraiment c'était catastrophe boyebi déjà que no biso do message déjà kuna koyemba parce que koyemba ndeza mboka na biso quoi voilà toujours continuer toujours kaka na ligne yango ya ba concert totaki suko soit concert mususu ya makasi oyo maestro Fab grâce à betaki oyo ezalaki bongo occasion ya 10 ans de carrière na ye mais
tozaki ko s'attendre que tout le monde a invité spécial et le roi de la forêt parce qu'il y a zapena moine ya maison mère donc il y a pena moine ya maison mais toi nous il a pena présence à le roi de la forêt pour talara papa mais si bisma tout le monde présence il y a Koffi Olomide et tant que yo mo pandisa malam et tant que yo porte-parole à club de star iska owera yemo kwa zalaka okoki lobani non par rapport et loko wana pe to comme on a des présences de muto ko représenter maison mère ezaki bongo Sarah solo c'était dit à quoi en fait moni moi mais sofa bugaza za mona wenge o episi bon ngai lo esalinga bien à cadrer à qu'est-ce que pas mon formaté à valider esalinga bien moi que no bi eto ça be mission na bino na esa bino lo moko boy makambo ngana lobaka bozo yango au hasard te preuve ane que non quand on a be mission na bino esa bino que non moni Karine Mokonzi a ko se publier mais yemoko a se publier mais yemoko nga makamba Verambo na esa bino kino Verambo na zawana ako comprendre qui est le roi de la forêt qui est le formateur ya leader preuve ane que yemo comprendre ngwa tali abana kino ipa Héritier Watanabe era fandi a comprendre Héritier Watanabe ndia Héritier Watanabe ndeza boy aza kingani bon comprendre aza vraiment il s'est féliciter via comprendre lelo yo via comprendre amoni que non Fabugaz maïs soit petit concert Fabugaz aza misana aza mona moi le roi de la forêt ça veut dire que non via comprendre hier à cadrer à comprendre que non bana ya formaté ya leader ne bazan makambu tikana kende parce que anglais on a le bango des fois et na le donc na sens na deux sens voilà au moins vient na biso le rambo il faut comprendre le moko a coller déjà ba rando amike ya créer pour le roi de la forêt ya ba fort rando comprendre preuve année moi na oya remercier qui au père féliciter qui le Héritier Watanabe abi musicien c'est pas dire pour comment musicien faut qui mana poto oko qui m'appelle à Kinshasa au longo pe à Kinshasa mais au récipé félicitations Héritier Watanabe parce que makambo ça là ba musicien be ba ça la honte to tourner quand même émission to tourner émission donc to somi moi c'est que pour to ça l'émission quoi comprendre donc comprendre sikoyo vient na biso il faut be ba pe vient na biso il y a ala na bato avec intérêt tellement Fabregas a publié que non moi si na sombele mutuka ya 71 000 comprendre moi si na sombele mutuka ya 71 000 et quelques de dollars comprendre viens par exemple toi tembe viens ko fana petio yo moi si na repelé car à cher bonnet tika na kenan concert na keno tala na so ba pelaki car wana félicitations à madame voilà madame était ali vraiment ya ngono que non viens na biso pe fo boye bakaki na era yo ka kelo na Facebook na ba page bani na tala bité faut la keno que tala est-ce que Fabregas ya solo moi si na sombele mutuka 71 quelques demi de dollars comprendre faut faire comme ta tembe est-ce que quelqu'un concert na normal après ça le roi de la forêt sa gravité comprendre biso dia to le baka so ki moko na biso déjà zawana c'est que tout ça déjà biso sur toi. Mais ça solo ouais. Mais pourquoi pas ta déplique quoi coquille de comment on a tabi oui parce que bango baza master non on est sur déplacement. Yo peut-être pour mané na bon bina filé pourquoi kokende. Mais il y a kokende c'est pas grave il y a ça pourquoi kokende et comme héritier pourquoi kokende et doit écouter le côté. Nandé mo moni que non bon en fait et c'est un peu comme Batumba, je sais pas qu'il était Sarah Soula, moi qui nous en attend, il fallait toujours à Kenina qui c'est normal, il faut que ça Kenina et bah mais c'est pas Kenina, tu vois. Bichelo autour de Keno, merci parce que vient comprendre que non les formatés de la musique congolaise c'est Werason. On va félicitations parce que moi les rois de la foi de bazana boy, nane mo bété les rois de la foi photo festival ba mboko parce que baba tumoko boy basala makamba minene na mboko o pe ba ko tout ça makamba minene ba bimisi bana ba ko toujours bimisa bana comprendre donc to ko mona ngolo moi sikate so il Verambo akendaki wana avant normal nzama komisa so pe akendaki na ndenga mabe yeka ka me Fabregas fa yebaka keno baba na ko swana to bosali ke Fabregas asala vena biso nzembo wana keno te ve wana mokoza ba momi oya alinga ba da 16 bani babilo la aloba ngoti on va bazali na barando na vite bazali ba rando ko sakana te na vie yango moni ngalinga depuis pour manias parce que depuis aloba lo moko na vie na ye depuis aloba keno to koti ane asika mais mité meza kala na ba comportement za kala on va c'est to sur la tête to sur la carte si ko Fabregas yo trouver mieux les rois de la forêt place na royauté. On parle, yo bosani vient na biso autiser ko boma les rois de la forêt. On parle. Bana les rois de la forêt na mitio bana ba kanda na silité. Mais yo ko yambe na bongote. To mona ki Héritier Watanabe ya kiti arrive pas pas Fabregas yamba. Non, anya sala ngote. Yo bitaki so ki muto abeti papa na bino to akiti papa na bino, akiti bino surtout. Oui bien ngote. Mais ça bon ngote. Père na biso o na parler père na biso kolisi biso et taki oza grand frère, o yemba moko zuvi na biso ta so mouvement banini, o loko esi na biso batu non. On parle. Non, netinga na dit que non, na d'accord na ngote, netinga.
Mais biso to bike fabuka saboya na ba rankine akoko to ba rankine wana ba et bon so le loko fina na wera son ba bongisi ce que ba ongi so ba ko remonter que ba tika wera so na za problème na profiter ni ba comprendre te vena biso rambo wera so na za problème te vena luka ba problème bon na témoignage à Suzuki te Suzuki a lobby bien a souligné bien Suzuki a lobby na na longwa na orchestre ya vie na quartier latino na longwa na pas les rois de la forêt via ici na lobby ah Suzuki na ko zona ngayo mais ah vewana ndia boyebi ke no via zaka para exaucer on pas na boy barankine Suzuki sani akendati parce qu'on parle quoi c'est que via Luka ka Suzuki pardon Luka ka le roi de feu depuis que le roi fa li ka ba randoté ya mo nezelo ote ke no to ko mona ngolo ko la spécialité ke no ben non ngande nazaki naza d'accord te ya ko mona ke no moto auti ko humilier papa na biso na télévision allez quand il y a un verbe biso boito le capela ko ya mettre PCP bonheur wana non on va vraiment d'accord na ngoti eta ke mona wengi mais tout le monde qui Kofi Aboma ki moto émission ma sala ki akanga ki te tonga yoka ki ke porte-parole na ye o biso to sala ki akanga ki a continuer ki ko saba rankine wana tout le monde Kofi a PC vraiment suspension mais a PC suspension dans le cadre de makamna bango bazana ngo non parce que ça les quelque amdo continuer ça ba nani afunga so nani afunga ki porte nango na funga ki porte mais voilà yo funga ki porte ko motina bana mo Mikel ko ba merveille rambo ba manoleka po ba milliers maison mère ba milliers le wenge parce que le lobby que non vient biso fali pour pas aleki na bana les rois de la forêt na les rois de la forêt aleki bango so yo lobby bongo c'est que ozu courage ne pas t'attendre bino siko ya moni ke ngana yaki ya mona zo sa bango na émission vraiment ne mo bete et botina bino bato ba lukanga tende bo lukisanga pour besoin de voir dans nos émissions parce que nga bangelo mo tout le monde bolu kisanga boy ba kana changer no studio parce que ba kana style suki ni amona fungula ki suki mo rapide na kati suki donc banga kandi te ya ko banga te par rapport que non c'est protégé mais ndé ba lu kisanga ba ke no ba besoin te parce que ni za boy na pesi maître Chobo spectateur de magie vraiment na pesi mo te maître Chobo et na pesi maître na maître Ali Manix maître Manix vraiment na pesi mo te na kati na rigini maître spirituel ou donc na pesi donc ba na suka na pesi maître Anderson nakati ma matadi merci beaucoup petit na gratos merci parce que ba prière bo ça la wana et ça se conga bien ba prière ba ça do yo otumbola ka batho ke ba tena lobi boye merci na ba prière au bossa la wana maître Chobo maître nganga spectateur de magie la pc sous mot la maître Ali et donc Manix bon nakati ngiringi vraiment merci pour la prière bossa là merci à toi mon colonel ça t'a provoqué Jésus kiki pc mot mon père donc hier sur la nanga trop na commandant John Bazara wana na ba vi na meda na ba vi na ba Francis Lukubika les mannequins de la ville papa confort 0044 na kati à Londres ba sœur na lokola ba Nadine Moulasi ba grand pays Pichen na mona lokola ba Misha Mayamba mama ba nebele na kati ba Paris wana na mona lokola ba Jennifer Adrada moi so aleki tous les bassi na kati à Paris na tolo na mona bango lokola ba Jackie Apunga neti ba Sonia Lila vraiment wa choku flapper mère na ba c'est qu'on là ça mona bango lokola ba Betty Miss là partout na silence obi que dimanche dimanche dans la soirée spéciale balobi que do bana tout ya poto bana kini o bozana kini awa soirée za moko vraiment balobi que soirée ngoza puis balobi soirée mobutu na espace Betty Miss espace ko Simba oyeka terra kamina wana mon espace ko Simba za wana boya dimanche vraiment le 20 soirée za Kafou 16h ngamo contre mettre dans zawana vraiment et pas nani wana Betty Miss la patron na silencieux au monde ba Louis bazawana au moins ba charler que bazara donc voilà comprenez avec Isaac et les contre-maîtres de la presse ça se passe comme ça y est les banga donc vous comprendre ya on laisse ça bino bo messana na bino na kaka bongo pe beaucoup message j'ai dit un grand merci à Bikatale à la star hein babi la star du moment donc tous a toujours ainsi Makatale à la star parce que bientôt makambu ya malamu ezo ya on attend Katale na moni pe babi producer makasi ya mboko na kati États-Unis nani kombo Christina Sam motema aimé kabisa donc motema ya aimé kabisa ba mbote no momi parce que makamba boye ezalate oyo zo sala na ezalate nzamba lola amona yo kaka ndena lobake o nyo 60% ba publicité ana bezo ba salele makambo bo continuer ko bo komela biso na ba numéro na biso to zakana vraiment pour na ko salela bino musala kitoko ezaki to continuer o continuer eza moment mo ko melinga sikola ndako makasi na kati ya rigini ba lobi LM OK mbote mingi LM mo sa pembe na kati ya rigini so yake na to
trop libanda ana ba maison na zanda au Saranté à côté ngungité donc to solo ngo vraiment na ndinga katimini Isaac et l'auto évolué to mona ki makamu ya passeport rouge au bongo ya Koffi Olomide je sais que il sali beaucoup il sali ba commentaire moi mingi il sali ba commentaire vraiment moi mingi ba to ba lobby misu ba sepelité misu ba sepeli ndé ba tie ambassadeur peut ba pesier passeport rouge est-ce que ils a mérité ou comment? Mais passeport rouge en sikoye passeport rouge après maître Gims nana to mona ki ba après ba pe c'est sikoye kaka ye moko aboy pe makamwana en fait que nandinga ki ambassadeur ya musique ya Congo mérité on ante soki bato atuninga pourquoi mérité ngote nani wana Koffi a mérité te Koffi a mérité ngote mérité te okoza maye les messieurs za mobulu na classe ba ko tana ba conduite comment peut ba sope que note ah ndabo il faut reprendre sous chiki vers un mouvement ambassadeur à musique à Congo vers mérité ngote na musique makaso ba amérité ngote na plan na côté na ndenge ni amérité ngote pour ani moni de muto bo pesa ba titre to bo pesa ba poste il faut quand même azan ba critère OK non et mérité biso bato boyebi ki via za problématique soki to na plan musique via beba na ba producteur déjà ka wera beba na ba producteur les autres jiba beba na ba producteur via beba na ba mécène et so pelo kwana via beba na ba mécène mboka na biso déjà ka ta wera beba na mécène moko boy lié boyaka boy via solane kitoko mais via beba na ba mécène via beba na ba chroniqueur obi ke via na nemo bete mbali mbisanga ya mono bana ba keno bolukanga de bolukanga mon internet ça on peut tout équiper na ki na bana te menazu bana kati internet boy ba keno na o signer ka monde na o ka ba lukanga pe na fo bo lukanga na fo bo message mais boy ba keno nga batama e panzambe ya on a ici bino keno maître Chobo zawana inspecteur de magia zawana je suis toujours ensemble na ba on ba prière oyesu na bima na kati ya bima pe non 2022 ba sika 2022 makambo faut ça mape boy on comprend ya on a ici bino keno bo lukanga e bozo arate parce que ba batama e panzambe est-ce que bi keno ndia bo viona ndia boy na kana nanu na jour ya 32e anniversaire na Fikine obi ke via nyata batu belé ba cameraman de belé na ba chroniqueur belé sauf quand on a des places à Bouzou Bangan Zarate mais qui n'a conseil uniquement quand non mais la place à Bouzou na monde bloc wana on prend via mériter no bloc wana te pourquoi via azab pas problème parce que passeport ba PC sur diplomatie wana yo reste en France à Okende Okete OK fois c'est face ba lukakaiti la France à Okende te OK ça ni kuna yo bité no ba attaquer na France siko yebisa biso a mérité te pona ni ya mona bi azana conduite bien te ana conduite bien te on prend azabi tumula baninga ba mise pe en plus boyebi ka auto tumula wera son nana bosani yango auto tumula kla wenge mobimba donc apona matumboli wana nde esele makabeze belé na tangeli yo abeba na ba konzi ya mboka abeba na ba ministre abeba na ba mécène abeba na ba journaliste abeba na ba producteur abeba na bandinga ba mise na beba na été et en plus message pour la vie na ngai waze kwa mukwa bongo monstre vena biso Félix Wazekwa ngali na tuna boy Félix Wazekwa papa nanga na yebi ke na tuna mabete ngana posa tuna vena biso Félix Wazekwa boy na linga tuna boy ve Jésus na Nzambe bayokani to bayokani te po yo lo bageke très bien ça ko sola na viona ti jour Satan na Nzambe bayoka na tuna boy Nzambe na Satan bayokani basolola ka bako solola parce que vieux yo mto ela biso proverbe wana mais lelo to mona okokumisa na émission lokola ya papi moma na biwan to ma okumisa vieux wana ke te ko fera te boya za boya boy so to tuni oh mais oui ba image zet yango to ba vieux na nemo abete ne abenga ki popper na bino dayaki mta benga ki bosola vieux to tuni suko boy Satan na Nzambe bayokani pe en plus ba guerre o inisa bato msusu confinement ngana ina Koffi Olomide pona yo wana lo ba vérité parce que via le bac o ina pona ye et pour ligner sous pona wera mais pona ba wera kuteza ke soko ye na ko inote na réunir o matin émission na le bac ni na ye ko marquer viete mais na ko ça reproche à makima parce que via comme mona mabe ba ko lukisa na place wana pour na lobi nini na osale makima te na zo sale reproche à makima parce que wera ce que ça ke no so tout moli wera ngana ko yesu na donc na remarquer susu yo so oya waze ko zaiki no kotala
wazé quoi pesa banzembo bien de boy boy c'est que mutu mabe so ni atuni vela biso wazé quoi Félix wazé quoi na miti oyo Satan Jésus bayo dans nzambe bayokani so bayokani la kisa biso côté bango bazanga que tuna bango poani boyokani parce que c'est toi en souffrance boyza pour Satan so vie yo kana ko folo mide poto e barate nana zaka nzambe nana zaka Satan so na miti oyo yo mutu ke pas Satan to Satan mutu pa na yo to yo mutu zaki Satan via zaki nzambe de bozonga ni to yebite botika kokota biso ba rando moko boye initipe en plus message pour ba musicien ba musicien obi ke ba musicien bato ba komisa biso ya bango na neni ngai na koya koyamba par exemple Ibrator obi so na bengi musicien mo ba isanga ote okida yamba Ibrator manga boswangi na Ibrator ngana yebiango so na mbi déplique muto amona emission ngana déplique so bengi na biso tourner na ote oyamba kita déplique ngana déplique to kana raté bokomo ko tsebisa ba rando yango moni ke biso peto ko bokutika la bato na bango. Est-ce que c'est très important aux journalistes comme à parti pris à musicien? Tu commis en a co. Oui, pourquoi tu commis en a co? Et ça, bango va musicien, tu commis si bisobongo. So oyambe acoustique. Oyo attention kuna pecho na nyoyo. O msusu ana longo ana o auto content na Fab Gaz micro comme nani. Nani? Pecho yo musicien ya mande fepé mona mkuso. Beckham. Oyo pecho na ote ndabo oyambe acoustique ko ya ipa na ngati. So acoustique batala kingana bengani pona yo acoustique alinganga te alinganga te so to ko netinga ngana kena pas Ibrator ça l'émission normale Ibrator bata villa nova ba mona ba moko te akomi contre maître Ibrator pata la vitesse voilà contre maître azunga so ma pesa place ni wana pepa Fabregas ko ngana zwani Fabregas a reconnaître nga mais a considérer nga te bato a considérer nga villa nova neza ba master nga ba acoustique Gires eza ba master nga ba jusqu'à Zanoti ba Patrick Nani Materazzi, si c'est toi. T'es Thierry Mugler. Mais comme la route en communauté parce que comme azaki petit na âge puis na niveau là kuna ndenga azaki wana wana ate voilà j'ai quitté maté. Azaki ne loko moko tazeli ka mission normal ya mob play ibanya yaka. On prend. Ce qu'on a on fula bango kotanga ta bakula mob mission te ngai ça bango vérité. On pas ba masanga ke nabi kilo azaki lokola ba Materazzi si c'est toi ba Gires. Pour juste ba fa na face na mission na yolo et pas vers mission mala isa. On comprend. Donc tu es pas dans la 3 jours, tu es pas dans la puissance, tu es pas dans la puissance. On comprend. Tu es pas dans bango. Mais Fab Gaz a considéré ngati. Mais reconnaître que non, nazana mutu moko balobela kanga. Preuve ane ka elanga complet flip play na basket na Armani. Yem ta memela nga comprendre. C'est qu'il a considéré ngati mais ce que Ibrator ce qu'il a considéré nga pe a reconnaître nga lelo yo libanga na nga ekotaki chanson. Ce que continue boutique ba défi sakate Isaac et les contre-maîtres de la presse. Voilà. Donc libanga confirmé avec chez Tema. Ba te presse atima micro boy ba to yemba. Isaac et les contre-maîtres et comme vocal. So ta ce que comme na Ibrator ce qu'on favoriser en matière vocal. Na ba concert na ba répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant mon internet déjà to luka basi poto to zo basi poto to luka balifatu to zo balifatu dédicace déjà ba misi ba bokinga et Catalia se suye Catalia faut le mon point manga poli banga pa bokinga studio na kino kali banga. On se peut donc rater. Était na c'est pas non parce que ba dans moi na katiti. Isaac est le contre-maître de la presse papa na Peter. C'est ça. Bilo to dans poste à monde qui vedette yango to komozo. Kalates ko dans na mujarela. Ana chanson mo bimbe pas depuis na yo baté abo nga ne bande aba na mutu ya chanson to la suka chanson 4 na ba pété mais yemo ko de aibi makambo ça kuna parce que la veste temba déjà allez là qui Isaac contre-maître de la presse on m'a bablo déjà et ça déjà un plus déjà boulot on a balo luka et salema déjà siko on prend siko na luka sunini to mo luka ka to fa na makambu to bala to ça balias banini mais dans 60 faut pas mo bazela nan 60 OK. Voilà Marabuisa Kaloba Rabi Yamba Siko Tabala 60. Merci l'espace qui te les 70 on va passer toujours biso place. Ah ça ça comment nini? Les 70 on va payer toujours. Dans Ernion c'est toujours à tout poto. C'est il faut Bandima biso ba accepter biso. Ah il faut te mettre ça catalé. Tomber ça va concert donc avec le temps Marabuisa il y a ça la moi Isaac to cheater vraiment dans l'émission de zone habité moi mot de la fin mbote na yo mabanga na yo. Ba dédicace micro ya te. Micro ba dédicace c'est ça te. De bozala ka bobi bena bato poto te na beba na bango te mais bato poto siko na komo baye ndo mona keno muto ala ko $20 bando benga obebisi mega $20 obebisi na énergie na yo ya obenga ka allo
otinele voice bonjour énergie wala mukatongo po so mutapota ala kiombo so na tinelo te mikolo zaka bonjour 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 ola musesiko to mona ba sola bango te siko na sani ebele bazo kosa kosanga bo vike nga pe na vivre pe na ba force moyenne na bango te nga za bato nga na kino ba bimisela nga ba mbongo lokola maître chobo so na kinzala mbongo na bengi maître chobo spectateur de magie na oya wana abimisela nga mbongo obi ketango ba bozo bangisa bato ebele Isaac mais mbongo ti bato la pe il faut pegar pe na banga bango parce que ba olomba te on comprend naza bato lokola maître Ali Manix azala ngiringi bovi wana soki oke makambo naza lokola Anderson petit nanga na kati ya nani ya matadi ye kalata zo ya kishasa ekuta isenga soki na ye na peso d'abord mbongo déjà osomba voiture et naza lokola na ba petit nanga gratos gratos mimi chikeva mona mimi chikeva leki ya Brandon na peso pe mbote petit nanga donc na kati vraiment de Guinée na pesi Lorette Nza mbote na pesi ba fan nanga tout o balinganga surtout kaka bo s'abonner toujours et message pe na l'homme de pétasse. L'homme de pétage, message on a un message. OK, pesa message. Venangai l'homme de pétage. Ko sala o lingo sala wana te. Tsoko lingo sala bongo ya faux parce que tozana contrat na yo, il faut aussi ça on a calme. So même nga nengo zo mema wana ba message ba nini nozo komana na capture na bomba oda ba Gmail nga. E ba ka jour na roya bengani nga caméra za micro za internet YouTube na biso bakanga ngote c'est que aux hommes pépé au saralaté si que nga vendredi na au travail mission nga to na 4 émissions na to na 5 to na 4 c'est que 4 là tika nga 6 ça on a nemo calme so boy v yo mo ebino de la kati petit nga micro critiquer nga fond na émission c'est to kene so tour ma bedo que l'homme de pétage la puis sombote l'homme de Dieu pasteur de Indes la ni ko ka message nga vraiment na pesi sous donc merci pe na yo. Merci. Merci na massa nanga Sego kapanga donc azali vraiment massa nanga tongo depuis ba HD donc il a pesi mbote na pesi susu mbote na papa na biso les réels les arabes. Merveille. Pas du coup donc oh OK. Cordon na biso ya ni. Papa Gimbo. Voilà papa Gimbo donc il a petit wana donc capriceuse wana donc il a poste congolaise donc merci vraiment donc na abonné tout quoi. Pasteur Denis Lessi, on est aquí message à Isaac et le contre-maître de la presse Bivier. Mais ba numéro chombo le fo donc voilà, tout comme na souka émission na biso, j'espère que on est aquí maram Isaac a préparé pour le banabino. So bo sepeli bo comment na ba commentaire, so pe bo sepete bo comment kana ba commentaire parce que musa na biso etambola ka bongo. To ya ka pona ko loba. Ya malamu na ma biso moto loba ka pe bino mo boloba ke internet eza régliste. Pe awa bino bat bolanda ka biso bozaka bazobate. Donc to ya ka poto to meka un peu ko chamo to chaka mo ordre mo mukie e moto baby si pe donc to kendaka vraiment bongo. Bo continuer ko s'abonner bino babonner na biso obolinga ka biso bolinga to tambola vraiment elongo bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager bo continuer mingi ba commentaire na binonde et ça la ka biso vraiment to vimba to kola to ya minene na musala na nzoto te po nzoto munene eza déjà donc na musala voilà o ya bino mona popia munene autrement de Cynthia Mbombole Kilimanjaro de la presse au boy au salam au sali mukino j'ai dit un grand merci au leader à Tongo. Il faut nommer la soie, les coqs chantent. Babi ayemba yemba, les coqs chantaient. Mbote non papa bisika ozali continue toujours musa parce que musala ezo kene bien babi fa. Babi musique na tongo musicien tongo fa. Non bika fa. Na kati ya Paris donc moi na poto ya tongo makasi ya 4h59 babonné na nga nyoso tu ya 2000 TV original bo continuer ko s'abonner ba ono bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner mbote na base na nga mobimba ya Afrique du Sud précisément na Cape Town bino na bino na tina parce que bo sala vraiment kitoko bo tout travailler na bino en collaboration ton na tina be mission bo zaka wana pona ko partager ba bisis kandonga la moi sa taille moski moi sa tika taille na défaut moski ndonga na kati ya Cape Town babi lolo la brésilienne maman na santabu mutatika santabu na défaut la pesimbote na batnyo surtout balinganga lovi bila mbambi Dorcas la fille noire on est là Maïzo ma copine Brida Otete tant fou mon grand garçon un américain perdu en Afrique du Sud mutatika sap na défaut yonde makambo na pesimbote na ma copine Chacha wabi mélange cuisse de poulet moi c'est du secret ya mupende na pesi mbote na pesi bino nyonso ba obolinganga na ba obolinganga te bo continuer ko s'abonner ngana lobaka toujours que soki nzamba zongi te tokokutana prochainement bisous bye.